C'est baiser à ma belle Mogazagoleka. D'un monsieur qu'on appelle Balthazar. Ezali science moko ya mindele oyo baye kokota susu na kati Afrique oyo mingi ba homme politique ba adhérer kuna. Tango bozomo na mutu wana zo sala rapport na ye wana toujours maboko neza boye azako simba mabele. Tango ye azo simba mabele, tango azo coucher na mwasi, azo coucher susu na mwasi te. Azo benga mbala moko bête. Oyo na lakisi yo ba image ya illustration zo leka, aza na double face, bomona côté mususu eza mwasi, côté mususu eza mobali. Donc ezali science mobimba belt wana yaka po yo zo pouvoir, po za la maintenir na poste moko. To basali loba audit te po kenda ka succès en succès. Belt wana nde ayaka ko zo sentiment wana. Na kalta wana basi nyonso akoucher bango sans préservatif. Ayebaki nyonso zo sala ayebaki ke ba vidéo wana un jour fo ebima e ko sala maboye. Pe na biti basali la ki yango ba tendre biti nango parce que déjà il y a déjà des morts. Batu babandi ko kufa. E bandi déjà pe kolia. Pe il y aura des morts. Romona ye akotika la kobela te. Ye moko akotika ko zone société ko zo pe tension te. Soki pe mo sine anda ko zala ki pe déjà formé na science ya mobali na ye mo sine pe ko zane na société. Libala ko kufa te. Libala pe ko kufa te. Po basi mingi ya bande ngwana bazala ka préparer. Romona mutu wana ba robomba ke mikolo muke ka na prison kuna ya Guinée. Après quelques jours akozonga après romona ya akomena sima mona président. Vice-président na bango o abengisa ba musicien. Ba romana ko tambola na bango susu. Mikolo ko yangu tuto yoki suba azara ngo utakoma susu ki ministre. Mais biso bandeko siko ba indo nini to kosala to effacer ba vidéo wana. Est-ce que ça a des conséquences na bato bazo talango? Eza na conséquence mususu eko yela ondenge ni parce aya zo invoquer diable. Successeur ya wenge musique maison mère eza héritier watanable. Successeur. Bango nyonso baza bana, bango nyonso baza ba fils. Oza la premier fils, oza la dernière fils. Mais votre successeur eza héritier watanable. Mwinda wana ezali succession. Apesi succession donc yé mieux de sofa yeba successeur na bango na wenge musique maison mère ezali héritier watanabe. Malobano zo intimidation, on dirait batuno sa wenge musique maison mère bang héritier. Ba fabricants eloko sali bango bazala ki boyena mutuna ye Robino mais bazali lokola phase na naître pour bakutani mbala moko courant et sauter pour bakenda ki na ba science ya mindele o ezali amour. Bayamado basali ba succès na ba Robino chana nuboye ezalaki amour. Tangu kaka papa wana ya amour akufi pou makambo so pe ku ekufi. Yango ba preuve mbozolo ba oba. Mais balobi déjà maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ngana solo ba makambo ya molimo est-ce que ça na preuve boye palpable. Ngana solo ba yozo tuninga sur les plans spirituels. Moi j'ai fait l'analyse spirituelle. Qui a dit que Bandoule Kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule Bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la CDC. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Hey yeah!
Hey, Ninyango Eye, Bafeta Kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et Banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et Banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga à 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na Rompwe Kimponza, na commune ya Kasavubu, Bo Bengami Koya et Bele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Bisoba na Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, Boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya et Belé le 14 décembre na 14h. Ba maman ba jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté angote. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur, Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandenga Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totomboli Yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli Yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosako licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, Cité FC Moko, Afrique Info, avec Frank Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass, Marandura. Tout le plaisir est pour nous de vous avoir nombreux, branchés sur Africa Info. Merci pour la confiance et la fidélité bien sûr que vous accordez à nos programmes. Merci à vous tous. Nous sommes de retour chez vous dans le cadre de cette émission Face à Franck. Nous allons recevoir encore une fois de plus un invité qui est venu bien sûr nous voir pour la première fois. Il s'agit de Maître Ngunza Mukulu. Il est bien sûr quelqu'un qui a beaucoup de connaissances dans le domaine du traitement traditionnel, mais aussi il est un bon culturel, un opérateur culturel. Ici, bien sûr, à Kinshasa, on va parler de lui, mais aussi de ce qu'il fait à travers le pays. Maître Ngunza Mukulu, Mbote. Mbote Papa Frank, Mbote Nabino ba ndeko sobozuli balku ya Rolanda Biso, pe to sengi oso merci pour votre accueil qui était vraiment chaleureux. Pour Biso balamu, to sepele vraiment na espace, pe to pesio peso ba fleur, pe félicitations. Merci beaucoup. To utina ba bureau, to uti sali visite, to moni cadre vraiment kitoko mingi na ba effort nomoko, en tout cas to pesio vraiment félicitations. Pe Mbote na bandeko yo bozuli baku partout bozota la biso na monde entier. Bonsoir ou bonsoir. Bonjour par rapport à Air Bozibiso. Bika Nzambia Pongtolendo, Kalubambo Kila Kalukeba, et Bika Nzambia Pongtolendo, Katala Zizikiani, Kalu Sakumuna. Donc, Bozalawana, Naebike Oyeko Bima Awa, Ekozala Nokonangai, Memaloba et Nzambe, Toya Bakoko, Pe Bokozala édifié na émission. Merci beaucoup. Alors, comme il y a Maître Ngunza Mukulu, Ezande kombo babotela yo to ziongo na ndenga musala. Te kombo oyo babotelinga ezali wana te. Mais na musala nyonso biso balubenga na zali nkulu. Mais bato mususu bayebi nkulu te, nkulu dia kiese te, vavila te, bango bakomisango monkulu. Pona ki jeune, mais bayebi te kenga balobaka nkulu dia kiese. Mais koma mukulu, bon, mukulu peto mona nkulu ezali ancien. Ancien. Nkulu ezali ancien. Donc ancien pose à l'ancien na église to na awa na musala ezaka ka te foza la koko soki ya pembe. Nkulu engelo ba ancien mais kombo na ngai ki asunga dia ki donc c'est-à-dire ko sunga bato na esengo. Mais le kola lelo tozali ba jeune kombo etika la nkulu to mukulu yango nde bato babenga kanga mingi. Na pourquoi baksa Ngunza? Ngunza yupo zali Ngunza. Bandeko nyonso moindo nyonso azali Ngunza.
ngunza eza état d'esprit oyo bakoko na biso batikelaki biso pasivo tata Simoni Kimbangu e bangunza babonso e bankulu zeto bao basisa dibunduko me bao basisa kintwadi kia bangunza c'est-à-dire bakoko batikaki kilisanga ya bangunza batika église te kingunza ezali état d'esprit oyo bakoko na tango wana bazalaki nango pona ko lite koyeba kobunda na o ezali mundele lokola obenga batu musu babenga bango ba jaman ba rastaman azali kaka mutu o azali na suki te o ache ba rasta te mutu akozala pe na kovo mais azana état d'esprit ya ki rastaman azali kaka mutu amelaka bangi te mais azali mutu azana état d'esprit oyo batu bazalaki nango na Jamaïque pona ko lutter contre mboka na bango lokola tobenga ka ba Zulu bana ya Soweto bazalaki na état d'esprit ya koluka kobunda Kizulu eyaki na bango po babundisa mundele abima atika Afrique du Sud. Do biso pe tozali bangunza yo zali ngunza ba papa cameraman bazali bangunza. Mais kasi kingunza eyaka na mutu tango nzamba lingaka na nzamba lingaka nde ese manifestaka. Toza deja bangunza lokola bato tanga ka Bible balobike nzambe akendaki Yesu akenda maître Jésus akendaki likolo atikaki deja molimo mosantu. Mais ulimo mosantu eza deja wana mais manifestaka na mutu na tango ya lingi na era lingi. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire muna mutu mususu bandi ya solo eza vraiment te mais le côté za mingi patote ba iskizenga bandeka na biso ba chrétien okomona mutu abandi kozwa molimo. Mais molimo ngo ezalaka déjà le Saint-Esprit déjà là. Mais la manifestation na mutu ezalaka tango nzambe alingaka lokola pe kingunza eza déjà na yo pe ozali ngunza ozana ba trace ebele ya kingunza mais manifestation nango elanga ezalaka tango oyo nzambe akolinga na era kolinga na moment oyo akolinga donc c'est-à-dire biso nyonso bayindo tozali bangunza kingunza engelo bakaka te mutu oyo azali na suki mingi azana mandefu alati suki bilamba pe mingi bozo yambala ba plateau télévision omona mutu atongisi bilamba na ye na mettre taille baka muno mesure mususu achena croix awa achenzete mususu aye awa simbi moto abandiko bimisa banyoka ba mususu kutuna voir même na mbongo na plateau ezali nango kimolimo te mais biloko pona koya ko exciter ba nos frères et sœurs mais na kati na bango bakamba molimo ezali te lokola ngai pe boye nazali ngunza na nzela soki oyebite okanza nazali ngunza te to komona ndenge na lati boyeke ozomona sinya kingunza ezali te mais na mutu azali na miso misatu aza komona ke wana azali ngunza parce fo ba bankulu zeto mambo makingunza to mambo makimpeve muna mvwatu lukomenina mambo makimpeve muna grimace komenina mais mambo makimpeve muna ntumenina c'est-à-dire mambo molimo ezalaka na ilatelite ezalaka na mutu. Mais peut-être outi na privé omoni na lakisi omwa biloko oyo ya kingunza nazana yango bilamba kingunza mamoneso kingunza nazana yango mais na sala takango isika ya musala na sanctuaire obebenga ka sanctuaire biso tobenga ka kilongo isika wapi na lataka bilamba wana ya molimo ndakisa pe oyo utangi bakela sebele uzana camarade no koma juge to avocat na ndimite tango bobimaka to aye awa alata 14 na ye alata 14 ne kaka na tribunal to na parquet médecin solo alataka kaka blouson na ye na kati ya centre mais soko moni mwana na quartier alati toge yebaki azana G1 ya droit soko pe moni mwana moko atie tensiomètre na kingo na kati ya quartier yebaki azana soit na G1 ya médecine de eza excitation izo sala ye ba komi déjà ko benga ye docteur to maître muto abela te ya kine tsuba tonga donc yango wana kingunza bref pour expliquer yango vrai musala na yo zali nini yo sala nini uzali nani ngai nazali musala na ngai ya liboso ezali enseignement longi ngenena nsongi anzila neti guide spirituel en français mvungu ni kiaba meme neti berger nazali musala na ngai liboso bakoko batikeli ngai ezali ko enseigner bato ndenge papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité to avutu kama na kinkulu zeto kozwa bato kozongisa bango na bokoko na biso na valeur culturelle na biso esika wapi ezali nanu fondement enseignement. Parce que mutu soki aluki nyonso akoki koluka richesse libala
ba santé to kokoma na ba point wana soki azali na enseignement te akosala eloko te eza lokola mabele ba baloli te mais enseignement to culture na biso ezali fondement to balusa mabele te tango ba mbuma ekoya ekobota donc ngai musala la ngai eza mingi ya kozwa bandeko oyo bazali banda ya bokoko na biso to oyo bakanzaka kinkoko na biso ezali bondoki oyo bakandisi te soki ozali moto ya bokoko okoki sokolata kazaka te soki oza moto ya bokoko okoki kobongisa nzoto te ezali solo te mais bokoko ezali nango kaka ba enseignement ezali biloko ba valeur na biso ancestral oyo photo cha au devant ya nyonso pe bokoko na biso ezali socle ya nyonso c'est le plan ya ba santé na biso tozonga na bokoko c'est le plan qu'il donne ba plan nyonso poto mona kimia il faut toyeba bokoko na biso donc premier musala na ngai ezali enseignement et deuxième musala na ngai tango bakoko ba pesinga musala o depuis âge à 13 ans isika wapi na bandaki na village là quoi ozali na âge à 13 ans depuis banda musala oui na âge à 13 ans wapi koko ayebisi ngai unu dia kiese ngeye futi sala yo salo c'est-à-dire lelo ki adia kiese yo ko sala musala oyo nakangaki mwana mutu mwana baliaki mutu nde nakangaki mutu nakangi pe na gorge et loko liboso na sala yango na 13 mais na kasi na 18 ans ko ko linga kufa alobite dia kiese mukulu mono ngeti kuenda menge futi sala yoyo et futi sadila nzila za yeyo beto bankulu to sadila loi kakuna beto to loi kako c'est-à-dire na koma isika bakoma te lelonga na yena mwa kimbambala na nga libanda mais koko na nga azalaki ata na vélo te lelo biso tokendaka mikili nyonso tokotaka ba Air France tokendaka partout na monde entier koko na nga akoma te lelonga na kiko visiter ba science mosusu elingi oloba tike na koma moto ba science na to na mélange non na mélange te eza recommandation ya bakoko lokola omoni ete mindele pe bayaki koyiba ya biso ndakisa ete babwakeli papa journaliste papa na biso cameraman mauvais sort na ndenge ya kimundele soki na yebi kimundele te moyen na sungai na kawa na zanango ezate ekokoma moto so amini lutidi diela donc na yebi bible na yebi torah na yebi ba science belé na yebi islam donc na yebi ba science belé mais ninge koma moto ya bango te mais nga pe na so connaissance na bango mais yonde ko oyo za na recommandation te oza na fondement lokola ngai te ko kende ko mélanger ba science te ezali malamu te pe ba koko ba yebi singai kulendi vukila munaki fuki kianganiko c'est-à-dire na musala o na kokota lokutate na kokota magwete comme moyen danga de vivre alors kutu biso toza ko sala pona kosunga omoni ba œuvre mususu o to peut-être na bité na permission ki on illustrer omoni ba œuvre toza ko sala la charité to sala na kulingongo tozo tonga ba école o to tongi déjà ici tozo tonga ba orphelinat yo ozawana oza journaliste oza journaliste d'investigation tozo tonga biloko pona ko landisa mama loba ya bakoko très bien pena sena ngoyana toza kosunga batuna baka ezali spirituel ezala maladie yondeko ozana maladie malaria kende mela kinine mela de leprade ngai pena mela yo bikisa ngote na koki ko bikisa ngo pena nzete ba kongo bololo ezali mais lelo remède o ezali approprié to ezana ba précision pour la malaria c'est la kinine mutako contester azalité remède yo ekokita yo fièvre rapidement isa paracétamol to doliprane mutako constater ngote nzoto pende nzambe ya salango ekoki pe ko bela to efu ebela nango isa pe normal mutu pe ko sana na appendicite eloko ya facilité koma kutu na mindele laser awa pe ba opération ba sali yo balongoli yo mutazu na yeki kimia wana eza maladie normale okokende na hôpital mais maladie nyonso ezali spirituel ndakisa mama yo za partout na monde entier ozotala ngai ozana ba trompe no normal okena ba hôpital mais ozozwa mwana te papa okomi na impuissance sexuelle nzoto na yo etelemaka te to matakano to spermatozoïde bazoïde na yo ezali moins matakana yo ezali moins moyo pesa mama zemi ezali te obotaka bana bisimbi obotaka bana bizengi ozana problème moko oyo zomona ezali anormal na vie na yo ozana poto ou partout ozwaka mokanda te ozwaka musala te banomaka yo te bafotaka yo te baka wana nde ezali spirituel nde baka oyo ngai nasungaka yo nde kozana baka oyo etali spirituel oyo moni normal nzoto ezosala passe benga ngai na plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 baka oyo kaka ezali spirituel mais baka oyo kende pa munganga kende pa munganga zwa traitement benga ngai biso tokobondela kaka eza pe gratuit biso to senga kambongo te ibandaka boye
Non. La TV gratuite, on comme on a privé, comme un bon. Na TV gratuit, na le bien. Tant que mutazo soit traitement na yena mundele. Ozome la kinine, ozome la kisi ya diabète ya mundele. Soko begi ngato sambe la mbongo nini loko senga. Wana seke boko ko bonzambe ezali susute. Mais ba kamo susu ezali oyo eloba elukaka pe na somba biloko na salela biloko. Parce que même bino mo Bible botanga ka papa journaliste Franck balobi que tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous donnerai, mais faites des actions de grâce et et des sacrifices. Des sacrifices, oui. Action de grâce ezalaka na misala to salaka ba sacrifice sacrifice pe ezalaka. Mais à la télévision tu sacrifice c'est cause de la jeûne et prière. Jeûne et prière o boyi kolala na mbetu na yo lobina kolala na se lobina kolala na zamba pona problème ona zo sambela nango eza ba sacrifice. Action de grâce ezali ko pesa mabonza kaka na église te peut-être ceux to zana ba orphelinat o yebi yango très bien ba orphelinat ona sali na zana ba école na sali okolo ba kinga na sombi ba créer eza pe ba action de grâce. Oui, ce qui muto ayeke oyo to pesi libonza po osomba créer osombela bana loso to somba nini nde to koboya te mais ko sala prière pona mutu ezala kana bongo te eza gratuit. Mais ba traitement mususu oto tangi elukaka peut-être ko somba moi eloko to ko zo eloko mutu azana mikili ya poto ko tindela c'est peut-être produit to qui si ton zete d'ailleurs ba agence yo za mutu voyage ka ba agence comment ko futa pe na provenance donc DHL to ba ndeko na biso ba Lambert de Paris et comment faut ko futela awa wanande peut-être to ko futo bango clairement elukaka moi makoki pona ko tindela ndeko oyo soit nzete soit oyo c'est de père ba koko to bosambela nza koko moko te bakoki ko sambela en devant mais to belela ka bakoko mais to sambela ka nzambe ampungu to lendo vambi semi ya zulu entoto yoyo tata Simon Kimbangu kasambila biso to sambela ka nzambe wa kila likolona se mais to dimelaka à travers papa Simon Kimbangu mais ko bondela pe koko na yo ezali mabete ezali loko malamu yo poko kota na chambre o bondeli koko na yo ezali loko malamu. Parce que même maître Jésus tant qu'on passe comme qui mingi amataki na montagne et sika wapi amona ki bakoko na ye ou amona ki Moïse Eli Abraham ezalaki na cimetière bazaki ko pesa e force pour akoma na suka ya mission na ye pour ete na ikulusu aloba ete tout est complet ce qui ba ka ko pesa e force c'était alingaka lemba pour ayaki na musoni fimbo elekaki ko finga konyoka malemba ki nde force azwa ki ya bakoko na ye mais lelo so bayebisi yo moyindo sambela koko na yo ozomona ngo bondoki eza bondoki te eza malamu tangu yo so resuccès na bakoko na yo eza malamu. Est-ce que yo sana ndeko no moko teto noko no moko teto mutu moko na famille te oyo lingaka osala neti ye ozana noko no moko te o azaki malamu azaki na mbongo oyo ngaka okoma neti ye ezali lisumu te kosambela bakoko na yo kosambela bakoko na yo eza malamu mais koyeba ete na mutu na yo koko na yo azali nzambe te mais koko na akopesa yo vibration nzambe azali moko oyo akela likolo na se mais biso bayindo mobiki na biso ezali tata Simoni Kimbangu. Merci beaucoup. Alors différence na bino na ba maître spirituel ezali na niveau ezali wapi? Différence na biso nde tolobaka déjà na doctrine toza doctrine mon côté bango bazo ko salela ba science oyo ezali ba science ya bapaya bango bazo ko salela ba livre oyo ezali bapaya mais biso to salela ka biloko wana te bango basalela ka ba parfum bango basalela ka ba poudre mais beto to tisadila munantie mungwa e maza yoyo bankulu zetu basadila e beto pe bana ya okaka to tisadila sa biso to salela ka mai mungwa mafuta na nzete pe to belela ka bakoko na biso pe papa Simon Kimbangu pe nzambe me bango bazo ko belela ba esprit ba sirène baza ko belela ba oyo to benga ka ba sena bango ba musu ba belela ka pe ba diable donc tozana différence ebele na ba maître spirituel awa pe na Congo ba maître spirituel yango pe ya solo pe vraiment oyo maître azana niveau spirituel baza vraiment ebelete mwandambu bakoki kozala mais baza vraiment ebelete mais biso to sambelaka to sala vraiment la différence ya makasi de le part ya doctrine na biso de le part ya ba façon na biso kutu lelo biso to komi même victime to zo bundisa ma mienge na ba maître spirituel lelo ndenge biso to za ko bika boye pour ani to zo ko sala musala na sembo pe to zo ko sala musala malamu na komba bakoko ngomona to ko sepela biso te mais biloko biso to zo sala ba biso to zo sala na bamboka to za ko tonga ba auberge to za ko sala ba orphelinat to za ko sala biloko bato ba ko sala lo ba contre campagne
même na ba réseaux sociaux pour ba nuire yo parce que yo oza ko sala bien au vrai ozo ko mata et bango baza ko kita donc différence c'est ça makasi na ba maître spirituel. Alors na niveau pratique tout le monde rappelle mingi ba lekana pour na ba rappel na maître spiritualité balimbisanga sika bazali baza bato ba lokola biso nyonso eza musala na bango je respecte leur travail mais bango na mona peine pas bande ko musunde balekaka ba pesta bata porte monnaie magique. Mutu na problème ya finance. Akosambela pona ye, ta mususu bon, comment bimisa bambongo, tout ça. Vous ça rappelez yango? Oui, merci pour la question papa Franck. Qui n'a pas bisa OK, ba koko na biso ba bika ki na porte-monnaie magique te. Ba koko na biso ba bika ki na pêche, élevage, na chasse, na cueillette. Donc ba bika ki na nzela ya musala. Iloko moko te ekoki kokwela yo la mande ko ya kasusu te, ezali kaka musala. Na bokoko na biso pe ba porte-monnaie magique wana ezali eloko ezali interdit. To biso to pesa kango bato te to ngai moko personnellement na pesa kango bato te pe yo ndeko papa mama esika ozolanda ngai eza ba pratique moko ezali kitoko te ezali malamu te oyo bakoko na yo basalela te biso pe bana tokoki kosala te parce faut to foti landa kaka nzila yoyo olusanso yoyo to abaka kuna bankulu zeto tokoki kokota na biloko wana te eza biloko mabe yango zo mema ba jeune mingi na kufa ba mort subite ezo mema bato na kipede na kilesbienne parce qu'il n'a pas pratique wana ba porte-monnaie magique eza iloko mabe en plus ba porte-monnaie magique yango pe bozo mona wana na télévision ba mettre na bazoya ata 1% te ba koki ko pesa ngo moto parce que ezali dimension ya science moko très élevée. OK. Pe écoute eza makambo ngana lingaka mingi ko yako lobena na ba itando mokete parce que bana bazotala biso tozana bana oyo baza kotanga ba kelasi to lingaka bana ba kende kelasi ba yekola bazo misala ba yekola misala po yango kaka nzela bakozwa mbongo to bakozwa vie mais comme ça question na yo to yeba pe côté ya baninga naza obligé ya komeka kofungula eloko yango. Très bien. Mais na bokoko na biso bazalaki na eloko oyo bakoko bando ko salela bando ko benga nkutu azowa kakondo ngaleko ako nkutu azowa kakondo ngaleko ako donc ça qui a mutaliboma ezangaka eloko te ndakisa mona mama moko atekaka kaka mabele apamba mais maman on a tonga 7 parcelles na njili atindi bana nyonso na yango nden kodia yango kodia te wana nkuta zo waka kondo ngale kwako ndenini susu papa mususu atekaka tumbaku bana nyonso bakomi ba docteur bana bakomi bien vie bongi babi papa faut tika kokauka na moyi otika musala yo ya koteka tumbaku papa ebisi mwana ne docteur yo kutu musala no ya ki docteur faut tika ya ko remplacer na mesa oteka ka tumbaku ezali nkutu azowa kakondo angalekwa kodom saki ya liboma ezanga keloko tende mundele ayaki koyiba pana biso baindo akena ngona poto akekomisa ngo ba porte-monnaie du bonheur. Et ce sont la différence parce que porte-monnaie magique wana ya bango ya mindele ya mabe o biso to prato pesa kango ba to te pe to sala ka yango te mais biso to sala kan nkutu azowa kakondo angalekwa ko yoyo mundele waiza baka wayiba kwa ngoma nkulu zaku et ya ubao bakomisa porte-monnaie du bonheur nde yango wana nde eza eloko bokoko na biso metolinga ko ya kolobela ngo na télévision te yo nde ko lingi oyeba kutozo wa kondo ngaleko ako to télé porte-monnaie du bonheur benga biso na privé plus 243 81 54 51 313 pour danini bana baza kotala biso bana kotala mboka alors qu'ils ont intimider ba tout le bon monoko to so comprendre bo soto zo solo pena yo abtidi oyebiki na kota kananga kaka pe monoko mboka un vrai arabe un vrai musulman tanga zo sambela to azo loba okomona ki arabe kokota un vrai pasteur un vrai abbé un vrai catholique tanga zo sambela okoyoka kaka latin kokota c'est naturellement mbuta franc ka faute ya meko au commencement no lobaki ke monoko ya ngai me maloba ya ngai te tango tozolo babo tozosala evangelisation na lobaki nazali songi nzila mpeve ke bankulu ya tata Simoni Kimbangu eyaka esprit eza eyaka te ke nazosala ngo esprit mais eyaka automatiquement donc ndena peso exemple un bon bwana soka zoloba o akenda mec asala nini okoyoka kaka moi arabe un vrai abbé ou a maîtriser ki abbé un vrai monseigneur tango zoloba latin ekozanga
donc biso pe ezalaka ndenge wana tozolo bango na nini wana pona ko intimider bato te kutu pona information na mama foto bakaka lingala po lingala eza majoritaire na kati ya mboka na biso, donc c'est-à-dire biso tolingaka koya kolobela makambo wana te ya ba porte-monnaie bato bozomona na télévision mingi baza wana bakoko kopesa bino biloko wana te pe bokende na ba pratique wana ya ba porte-monnaie magique te bakoko nao babikaki na nkuta zo waka kondanga lekwako to saki ya mutaliboma ezanga keloko te nde oyo mundele ayeki koyiba komisi porte-monnaie du bonheur mais biso toyaka kosalela ngo publicité te lokola ndenge monaka basala ka publicité ya Novalgine te mais bikisaka na malade, donc yo ndeko oyo oza intéressé na yango to lukaka oyeba to za na posa na yango okobenga biso nde na privé na plus 243 81 54 51 313 bana bazotala biso bana na biso foto yebisa bango kaka nzela moko kaka oyo ezali ya malamu eza nzele ya musala bakende kelasi tango to bande ko propager ba campagne ya biloko wana e ko décourager mona mususu na ko kena nga susu kelasi te pona ko na pambuta na ko zwana ngai nkuta zo akakondo ngaleko akoto porte-monnaie du bonheur bongo ekumo bimela no ngai tina ya classe ekozala nini, donc yo moko posa la bango ngai moko nasa deja na kau kia lolendo kia famille ngena kau kia lolende ngena imbele kia lolendo, c'est-à-dire faut déjà tango déjà na zana yango wana makambo nga nyoso nazo sala fo ezala déjà pona tikali na charge ya famille yo omoni na ebite ba image soki ko cha ba image omona ndenge na fandi saka famille monane omoni ndenge na ke kunda batu na kati ya sécrière place balona ka koko na yebisi mundela sécrière yo longwa oyo mabele na ngai topololo ya ngai ezali omoni yango na kundi mutu na kundi koko pe na sali ba cérémonie place batu baleki ngai na mbula bazali mais na molimo ezali ngai donc wana eza vraiment débatté to ko lobela ngo wate mais yo ndeko ozaluka batu wana bolandela batu ba elatelité bolanda mutu ayi asali démonstration te na télévision abimisi mbongo c'est pour vous exciter. Très bien, alors yo mutu lingi mambo koko mingi nkodia ezali nini? Oui, merci papa Frank pour la question na yo. Nkodia ezali catalyseur to eloko oyo ya mutu ya bakoko batikela biso lokola mundele azana chapelet mundele azana talisman mundele azana babagi magie azana ba médaille magie mais biso bakoko batikela biso nkodia. Mais papa kodia bomaka batu te kodia bomaka batu te kodia ebomaka batu tangu yo kesomba kodia na mbongo to bengi ngai to bengi ndeko moko atekela nkodia oya famille na bino te wana ekoboma yo mais kodia oyo kia vila kiako kia clan ya mboka na yo ekoki koboma yo te eza eloko malamu bakoko na biso basalilanga nkodia même tango ozomona pêche koko azosala pêche tango kobwaka ndobo alobi maloba na kodia afa bwaka filet na ye mbisi ye ebele na bilanga basalilaki mpe nkodia code eza kodia na baforme na physique eza na bakode baforme ebele papa Frank tokolala code ekoza la mbeli code ekoza la bankos code ekoza la chapeau code ekoza la nzungu ekoza la sani ekoza la mbele kia lulendo ekoza la caracas ya escargot code ekoza la mbongo ya kala ezande biloko moko compliqué na basinga oui eza na ba forme physique nango eza ebele okomona na Bible te bayibi arche de l'alliance arche de l'alliance tango bayibi yango bakie nango ebandi ko bomba bana Israël tango bakie ko zongisa ngo moyeba tu bakufa soso yango wana nkodia tango mone Yesu aso multiplier ma pazo sala lankodia tango moni ke tango moni bazo sala nani oyo Pierre azalaki pécheur mbise bimi ebele ezalaki ba prière balobaki pe basimba ki bankodia Moïse bato na ye wana simba kitango beti bo puma ye panzani eza pe souvent ya nkodia wana nzambe mtatindi ebeta bato wana ezali pe forme ya nkodia to koyana ba émission vraiment to kosala ba programme pour télévision zango ngana ko s'expliquer faut na s'expliquer oui mais de l'autre ko pesa nini tango azui manto na ye atikeli Gédéon na le pe code ça la kapé en cause bango pe batikela ki moto bateyo pour kota na terre pour mise ezali pe nkodia arche d'alliance ezali pe nkodia donc nkodia eza eloko la mon code eza eloko mabete kodia ezala kapé kaka pona ba Congo te mais eza pona boyindo nyonso yonde ko papa mama abe akosa ote pasteur akosa ote pasteur na bino pe ozomona epe papa kufa atikela église atikela epe na nkodia plein wana bozomona pasteur mwana kumosala priest papa eza na nkodia oyo batikeli ache en œuvre. Lelo tokomona bandeko na biso banande mingi bazotonga bandako wana ba bon vent bazotonga na ba GB banande baza makasi na comex pour le moment po ba tien code na bango en valeur mais okomona la kati na comex na bagazine na bango kaka batamikuse bazoteka mutamulaya ezaka ka surveillance libanda po isa iloko ya famille
Nkodia yonde kozana ngo kosomba na mbongo te, me benga ngai na plus 243 81 54 51 313 beto to afeti mfiungu na mona kimpeve to azaya mona luvila diaku mona kanda diaku volo na Nkodia, c'est-à-dire to sala kana consultation spirituelle. Donc partout dans le monde entier Nkodia ezali loko mabete, Nkodia ezali loko malamu, me kasi kosomba na mbongo te, kubenga ngai te opesa mbongo po somba Nkodia, me benga ngai po sala consultation ba pesa ba procédure ezali ya Nkodia, parce que moni ba koko na biso na kala oyuka papa na bino asaki na Nkodia, ba papa na biso ya kala ba kufa mingi na maladi to benga kabwazi ou lèpre, ba famille belé kufa mingi ba kufa na ba tuberculose, ba famille musuto botama awa ba génération na biso ba bala na bandeko na bandeko. Pourquoi batu ba kufa ki balinga ki basala famille, mais batu musu ba kufa to papa na bino kufa ki mena suka bandaki ko yebisa bino mwa flash ya Nkodia, mais papa bandaki ko banga ko tikela bino yango bo kanza peut-être eza kindoki to oyoka tata mwasi na bino sala Nkodia ozwa yango te to noko na bino to papa akufa atika chambre oboko kaka ko fongola te boyoka ka batu baganga ka kuna na kati batu bayemba ka papa tika coffre fort boko kaka ko fongola te to atikeli bino mbongo boku bo banga ka ko lia yango to atikela bino Nkodia o ezali sani to mbongo ya kala to mbeli bo banga ka eza inactif bo isitete bo benga biso na plus 243 81 54 51 313 Nkodia eza eloko malamu. Nkodia ezali bokoko na biso bakoko na biso basaila ki Nkodia pona nini te biso to saila Nkodia kasi kosomba Nkodia na mbongo te, kosomba Nkodia na klaya batu te po ekomema ona kufa. Batu bakoma kosambela, batu bakoma développer spirituellement, batu balingi susu makambo kozonga sima te. Pourquoi bino bozozongisa batu sima na makambo batikaki déjà le sambo en tout cas bazu ba baptême bazu makambo nyonso batu bakoma kosambela nzambe makasi, mais vous voulez kozongisa bango toujours na makambo etali bokoko. Bokoko na biso ezali kozonga simate. Ezaka kandege papa Mobutu alobaki recours à l'authenticité. Tango papa Mobutu alobaki to avutu kama na kinkulu zeto ekonomi ya mboka o ezalaki ndenge ni. Lelo depuis bopesi mboka na Yesu na stade de martyr, qu'est-ce qui a changé? To ya dollar ekomi combien? Congolais azolia combien de fois? Combien de mabulu awa Kinshasa tokomi ba mobenga Kinshasa kabasele? Botongi nini to sali nini? Pour bopesi mboka na Yesu normalement faut to changer. Tosali eloko te metango Mobutu apesa ki mboka na bakoko papa bakoko na yo babandaki kolia 3 fois bansene bazalaki payer ba hôpital ezalaki bien banzela ezalaki Mobutu asalaki ba barrage inga tango Mobutu alobaki recours à l'authenticité mbongo na biso ya suka ezalaki ya kolia ezalaki ba 10 biso na yo tozalaki bana meke ba centime ba 50k ezalaki na valeur, mais lelo mbongo na biso ebandi na 500 francs to 50 francs to 500 francs. Bon, 100 francs. 50 francs. Mbongo ebandi na 50 francs congolais, mais na 50 francs okutu o sala eloko te. Eloko 50 francs existaka te. 500 francs congolais eloko pe ezate. Talaka quand même 10 000 au sala eloko osala elangote. 10 000 dollars, 10 000 francs, na 10 000 zaï, na 10 sengi. Tala balance économique na biso, tala macroéconomique na biso. Kaka kimundele bopesi mboka na Yesu. Toza mboka moko laïque, toza na respect na bakonzi mboka. Mais depuis bopesi mboka na Yesu, qu'est-ce qui a changé? Yo zol baketo zonga na boko côté. To mécanal peut ko changer. Même la batu bakendaka ba football, soki nganga o azo polisa bango mingi. Ba chanzaka pena no pe nganga. Mais na pesi yo différence tant au bout de l'objet recours à l'authenticité, il était chrétien, croyant et catholique. Mais il a compris de rentrer l'authenticité parce qu'à Koutala qui n'a pas de chose. Les lots de la Chine n'est pas développé, bah ça la Yesu. Bah Inde, bah ça la Yesu. Bah Corée, du nord ou du sud, en passant bah payer belé. Bah ça n'a bon Zambé là-bas. Bah Dubaï wana. Bah Dubaï ça pays mo rebotami awa kalamingi tena bah 90. Mais telle évolution ça kuna, est-ce que au monde kuna photo le monde anda ko yo voyage ka pa? Ba na islam. Ba na islam kasi pona ni kasi biso pe fo yo lo bi a poto bonga fo ka Yesu. Do biso pe to zali na bonzambe na biso. Yesu azali nzambe te to azali maître o te na ko ya ko finga to ko boya na plateau. Azali solo. Yesu azali muntu oyo abika ki solo pe asala ki bikamwa pe azali muntu amalamu. Mais kasi ayaki pona ba brebis perdu d'Israël.
mais biso tozali na yaba biso pe ba valeur po tozali pe na banzambe na biso. Biso sera émission comme ça na débat oyo ngango te la mulai mingi. Yesu azali mutu mwindu iso le vrai Israël nde yango yo RDC selon pasteur Toyambaka Kimbangiste. Oui, selon pasteur Boyambaka awa na Israël. Pasteur Joseph. Yesu wana ba Toyambaka oyo mobiki sina biso soko tali kombo neza Jésus mais lelo aza Jésus te so tolobi aza kimbango ikokoma débat mosusu. Ouais, kasi. Mboka na biso ezali vrai nouvelle génération et ça solo. Mais biso moko to bebisi yango parce que tozalaki na 12 tribus d'Israël o ezali lokola. On dit maté qu'il fallait que tika la moko za église Kimbangiste. Peut-être il y a des problèmes. Te wana ezali solo te parce que papa Kimbango atika ki église te. Bakoko batika ki église te matika ki toi dikia bangu bangunza. Bakoko batindi biso to zala kaka bomoko ndenge balobi mika mambwa leki lofaki mosi vumbu kila vaki mosi. Tout ça là bon moko donc c'était bande ko ba landi ba yokite mbo soki alali ba poli no selala kambala moko soki la muki pe la mukaka mbala moko bakoko batika ki église te mais vrai Jérusalem ezali Congo wana ezali solo mais ni erreur to sali toke susu ko changer mboka ezalaki na 12 tribus comme 11 provinces plus Kinshasa 12 comme 12 tribus d'Israël toke comme ça soki 23 tozongi susu si sima te na Kinshasa ki 11. Kasi nabi non. Non, tozalaki na 11 provinces plus Kinshasa. Non, tozalaki na 11 provinces plus Kinshasa sali 12 comme 11 provinces plus Kinshasa sali province. Kasi nabi kaya no. Bani na awa, obano compter une ti na 11e. 11e province sali et salaki lokola 12 provinces. Parce que je na kamba sala 12. Ko bungu sa batuté. To bungu sa tena kende boye. Tu na 26 provinces lelo. Lelo to na 23 to 26. 26. Avant to comme na 26, to na 11, y compris Kinshasa. Oui, y compris Kinshasa 11. Il fallait que to kende to comme na 12 provinces et ça la lokola 12 tribus d'Israël. Biso to leki si sous. To na 26. Et to zongi so sima. Pe hymne national tozo yemba eza hymne national o nzambe apesi biso te. Tozo yemba hymne national o tozo loba makambo na fitir. Nous bâtirons na fitir. Yango monaka o batie première pierre na aéroport depuis à Kabila. Tino lelo mo batonga ezate. Bon, eto makalate. Nous kalati kas fitir. Nous bâtirons batie linga i première pierre na mwanda la pierre port long peu profond. Mo batonga ezate. Awa kaka libanda no awa musale bandaki awa. Tokomiko balusa mutuka bo. Ngana ibela kinzela funa ya bo. Mais mabaya ka bakomi awa va ériger et komi fitir parce que boza ko yemba nzembo o izana fitir. Boza ko yemba nzembo o izali dressons nos fronts longtemps courbé. Do biso moko toso yeba ke ba front na biso zana ngoya ko tengama tozana biso na passe. Comment to kota to la yango? Mais era Mobutu comme on a Zaïrois dans la paix retrouver vibration. Tozala ki na paix. Peuple ni nous sommes Zaïrois. Il n'y avait pas le tribalisme. Nous sommes bon gouverneur na Bakongo. En avant, fier et paix, dignité. Passeport du congolais, ça qui n'a fier. Mais les lois Rwanda comme ça canela biso. Parce que hymne national ils en a vibration te. Bande comme ça bazambi kuna baso bazambi sambula don tieto. Ou tout ça baleke za suikola ba bon sono. Ou tout sambula. Utu sambula wizado wizado wiza sambula tieto nzambi ozolanda kuna deja basaba komi na ba TGV bazobetisa ba Coupe d'Afrique bazala bango nanu fuma na niveau européen te mais quand même par rapport à biso a ki kabaseli ya mboka na biso eleki pona nini tozoko luka kozonga na bokoko te pe tozopesa valeur ya bokoko te tozali mboka moko bolobi ezali laïque pourquoi qu'on ne pesa ngo kaka na Jésus fallait botika kaka mboka itambola na banzambe nyonso mais bazali te mto sema nzambe na ndenge na iti mais kasi bodedia ki na lobi ba pesa ki mboka na Yesu nzambe Yesu te na Yesu batatu laki kuna au nom de Jésus. Tu as évolué, merci beaucoup. Alors on va changer de sujet avec notre invité Ngunza Mukulu qui est venu bien sûr nous voir. Naïbité, yoza no mutabokoko, oza penza Ngunza, mais je profiter de la présence de la plateau na biso lelo. Tout le monde en Afrique mobimba, presque le monde entier, ils allaient sous choc. Il y a buzz, bad boys mogozoleka. Ça dit buzz, il y a ma bé mogozoleka. D'un monsieur qu'on appelle Balthazar.
Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien-Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Tamponi, c'est bien mon nom, c'est mon ami. Ok, fais-tu mon nom là? Non, c'est pas côté. T'es carré. Ok, fais-tu mon nom là? Naïla va produire banda kalapona va tampon. Savon d'ici. Pembe, mounou, à Kosokono, c'est sans problème. D'ici au collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. D'ici réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. D'ici cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Avec Dixie. Toujours. Est-ce que spirituellement, bah image ont des conséquences na vie bateau? Parce que tout le monde est bateau, besoin analyser dans dengue na bango, ming balobi na conséquences spirituelles, ming balobi bon, azaka kande mobile ya solo, musu balobi bon, azaka mokondi moko boye. Voilà, basi nde balandaka ye. Montrons besoin analyser dans dengue na ye. Yo moko tanto mieux a osana moins connaissance, osana connaissance élevée spirituelle. Vous ko bana biso ni par rapport à image voilà. Oui, et ça n'est pas si peu bawa parce que Bible au peu botanga kabalobi mon peuple périt par manque de connaissances. Dans le cas qui quelque part lobby na lobby qui bato botika ko partager sur ba vidéo wana botika sur ko tala sur ba vidéo wana tango to sa ko tala yango mingi to sa ko partager bit ya diable ko so la atteint. Parce que loko wana esalami ezali loko moko ezali anormal. Bit ya diable to secte wana ezala ki to arriver na auto comme nango lelo secte wana auto terre kombo na bango mais to ko yana ba émission mususu ko lakisa bino pe peut-être na privé na meki ko lakisa o pe ba stati to ba prière oyo sala kiloko wana ezali science moko ya mindele oyo ba iko kotsa susu na kati Afrique oyo mingi ba homme politique ba adhérer kuna ba science ebele ya nango auto yebi o ezalaka kutu susu ya kobomba te na kala ezalaki po mona muta maikari ezalaki pasi po mona muta rose croix ezalaki pasi muta enkankar ezalaki pasi melelo koma kutuna ba kumo cha ba fiche na balabala na kala ezalaki po mona muto andima kaza muta soki ba club na bango wana ba nini total non ezalaki pasi melelo komi vraiment ba publicité na ba télévision secte wana pona bango et commis vraiment à la mode en Afrique centrale surtout mingi. Donc tout le bakaka na monde entier ça na ngombe na Afrique centrale nde bazu ba politicien ebele. Papa comment bino bozota la muntu o aza marié, un père de famille, o banda ko kutana na kata na basi o banda ko filma ka bango bomba ka bango pona intérêt ni. Biso kutu basi be mibali musuba za la kaza muyibi na libanda suka solola kina likango afa kota na ndako sa ine. Bonjour apamba ka sa ine. A effacer message mais yo banda ko bomba ba message wana ba vidéo ndenge wana na téléphone na auto na ordinateur na yo na intérêt nini donc il savait l'intérêt nini oyo abandaki ko salela yango tango bozomo na mutu wana zo sala rapport na ye wana toujours maboko neza boye azako simba mabele alors sur les plans mystiques sur les plans science to na biso mibali eza pasi to na ba film total ya ba pornographie nanu to mona te mobali oyo azo sala rapport fo mi simba ka soso mabele tangu ye azo simba mabele tangu azo coucher na mwasi azo coucher soso na mwasi te azo benga mbala moko bête oyo na lakisi yo ba image ya illustration zo leka aza na double face bomona côté mususu eza mwasi côté mususu eza mobali ba bête wana ezaki ba bête antique Égypte mais mundele akomisaki yango ko utiliser na ndenge moko renvexé ezali ba science oyo ya mindele ezali ba science oyo ya bondoki tango azako sala azako simba toujours mabele boye moni quoi asimbi boye okomona pe ba footballeur ebele achebi acheboye ba homme politique ba cheboye donc tango azo sala asimbi boye omona ba statue wana woni na statue wana ba cheni ba flasher kaka ba che sine place ya penis na ye
donc ezali science mobimba bête wana ayaka po yozwa pouvoir po za la maintenir na poste moko to basala loba audit te po kenda ka succès en succès bête wana nde ayaka kozwa sentiment wana pe na biti basala ki yango batendre biti nango parce que déjà il y a déjà des morts batu babandi ko kufa et bandi déjà pe kolia pe il y aura des morts et ça la côté ya basi o basali moko déjà s'est suicidé akufi mibali musu dangi na zolo babo 3 mibali 1300 baza na ba soins intensifs tozo sambela nzambe asala na bango oyo basali ba AVC pona diable bakolo basi pona diable plan na ye tonini na ye ezali atteint mission na ye accompli diable pona ye mission na ye komi accompli batuba kufa batuba basala troublé batuba bazwa nini ye dans les biens ou dans les bâtiments a commis déjà star azu otobenga ka succès donc succès ba sokango na ndenge nyo seko yela akomi kaka na succès parce que a commis déjà figure moko connu na monde entier mais est-ce que l'objectif est qu'il y a comme star objectif est qu'il y a comme star diable peut promettre ka moto kembo diable a représenter pe na pesanga o ngana ko pesa mokile diable ayebisa ki akopesa mokile apesa mokile ye ayebaki na ye akokoma star ayebaki nyonso azosala ayebaki ke ba video wana un jour fo ebima ekosalema boye okomona ye akotikala kobela te ye moko akotika kozwa ne société akozwa pe tension te soki pe mwasi ne ya ndako azalaki pe déjà formé na science ya mobali na ye mwasi ne pe akozala na société libala pe kokufa te po basi mingi ya bandenge wana bazalaka préparé bato ndenge wana babalaka basi yo baza vide te babalaka mingi basi yo baza préparé. Donc, pour naye, objectif ezali atteint. Donc, à réussir kunaye. Mais biso bandeko siko ba indo nini toko sala, to effacer ba vidéo wana. Est-ce que ça a une conséquence na bato bato talango? Et ça a une conséquence mususu eko yela ondenge nini parce que aya zo invoquer diable. Obandiko tala ba vidéo la mingi pesi opepo sa, boso papa za nangola. Et pesi opepo sa batu musupi bazala kazo tala vidéo ndenge wana ekoti sepe na masturbation. C'est pour cela ba te interdire ba film pornographie. Ba film pornographie mususu na ba traitement mususu na pesa ka bato ba impuissance sexuelle na tinda ka bato ba tala film pornographie et ça la kapesi la mentale ya muntu mususu azwa ne déception moko e ba esa e basi yango eloko etele makasusu te mais na kosa elo prière na banzete na tindi otala film porno na si recommandation pour efongola yo cerveau bible zo pekse yo tinda oui même ba médecin ba tinda ka yango soko kena ba sexologue ba koyebisa yo mais ça la ka si recommandation mais il faut que tala ngona accompagner na mwasi na yo c'est ça la place mo côté na bible ba koma ko tala film porno te mais yo ndeko siko so tala wana muntu na zo sala ba zo sala biloko na mystique ezali mabe bo tala ba video wana te bo partager ba video wana te bo effacer ba video wana to bandir ba video wana ba c'est trop tard c'est pas nzani côté na ba téléphone ba tu ba c'est ba moni kasi ba tu awa téléphone mais na esprit kasi awa moni déjà après to effacer awa tali effacer ko partager sur te tika yango awa biso moko pe na mboka to mona ki pe ba dignitaire ebele pe to moni ba nzoto na bango o mona ba même position ba même acte mais koyo kanani azali mukonzi moko songolo pakala ezali science ya mabe ya kindoki ya satana pe mutu wana azali na science papa Frank lelo yo depuis bando linga basi na ebite so déjà comment na 50 basi hein to 100 na ebite vi na yo mais na tunika ka question ezali passe mobali moko vine mobimbazo a coucher sans basi mais ye balobi 400 na 400 wana basi nyonso coucher bango sans préservatif. Comment azui maladie te ata sida te ata syphilis azui te ata gonocoque azuité ata infection au docteur né alobi ata tozone placement non si le plan physique ya muto hein ils a examiné si le plan physique muto za malade to yeba mo fibasine to yoka ke muto moko boye to moni pe fi ya famille ya bana ba bonne santé to yebi état ya santé na été mais to lobi te ke azui malade to azana malade te to zo sala analyse non ne to lobi ke azui malade te ayebi te ke malade ezali na place ya maladi nzamba batelaka mutu te o maladi fo yeba na mutu na yo ndeko ke maladi existaka mais ye akena basi wana nyonso sans préservatif pe mwasi nyonso fo afilme ye na intérêt nini intérêt na ye ezalaki eza ba secte oyo bakota oyo ba secte na bango ya politique oyo ezotinda bango na biloko wana okomona mutu wana bakobomba eke mikolo muke kaka na prison kuna ya Guinée après quelques jours akozonga après komona ya akomeni na nsima mona président
vice-président na bango o abengisa ba musicien ba bana ko tambola na bango susu soit ba kolongola na fonction na ba chesu na fonction na kotikala ka mukonzi to ko so ba information e ko uta Guinée to ko yoka ki abimine soki na boloko po ba ko kanga epete ba ko sala pe eloko te ba ko boma epete eloko pete a kozonga ni susu mikolo ko yangu to yoki su bazara mo uta koma susu ki ministre biso bandeko ba yindo eloko to ko sala to tala ba biloko wana te to banir ba video wana bolongola ngona ba telefone na bino to zana babana na ndaku to longola biloko wana batu mingi bake ko télécharger ba telegram bolongola biloko wana ezana ngo biloko asikate biso ne soto mona yango pe to sala yango bolongola ngo botala yango te wana ezali bondoki ezali eloko oyo bakoko na biso batikela biso te ezali culture na biso te c'est que ba solo ba koko na biso batika ki polygame la polygame ezali vraiment certifié par bakoko na biso bakoko na biso la polygamie ezali certifié mais bakoko na biso basala ki polygamie pour na bilanga pour na pêche élevage asala na bana ebele pe ba famille mingi nde tolobina ile bandelike batu bakufaka balingaki batu babotana mais lelo yo mboka ezali na pasi yo papa salaire na yo za combien oganiaka combien pour qu'il ne soit deuxième bureau troisième bureau soko moni bandako mingi tondia na ville ba jeune fille bazuli bango bandako monika mingi za ba homme politique mais yonde ko sana na passe za coopérant yonde ko debriaka na vie na on muke nzamba zo batela o zo sunga yo ko soit deuxième femme te et za nango lisumu te mais ko soit te pourquoi tango zo bota bana mingi ko mina charge belé AVC ko beta yo tension ko beta yo bana wana soki ko kiko supporter bango te bana bakomi ba fazer bakomi ba shege donc mais polygame ezali nango lisumu te ko soit basi misato mine ezali lisumu te mais kasi tala revenu na yo tala bozwina yo soki bozwina yo eza normalité yo ndeko solandanga ko kenera banzela wana te tikala na mama na ndako bofanda bobokola bana wana ndi nzambe akosepela parce que soko boti bana oyo soko kwa kozwa charge te même nzambe akosepela no te tala lelo na orphelinat na kulingongo combien de bana tozana bango oyo ba parents ba sondola na to solana ko na coordinateur oyo kinde nazoko tuna ndenge nini bana balie nabi olanda ki appel wana bana baza kolia bana baza malamu donc biso to yaka pona kote ya bandeko yo ndeko landi makambo wana ndeko wana azali muto ba science ezali anormal ezali na sur le plan physique bozoma nango normal mais ye asali yango pona ba intérêt na ye spirituel bo banir ba video wana bo longola ba video wana bo partager yango susu te bo tala yango te to tala makambo mususu o ezali important ya mboka na biso to ya ba vie na biso. Merci beaucoup Ngunza Mukulu. Nous évoluons bien sûr, je pense que tout ça là, monsieur, pour nous édifier bino, informer bino et puis divertir si vous voulez bien. Moi détente, à partir des détente, ils ont la émission, mais le plus important c'est plus l'information et surtout la formation, c'est très important. Alors, tu as changé de sujet. Tu me reçois les Cambodgiens, les artistes, les musiciens, tout à l'heure, on a annoncé que vous allez opérateur culturel. Aux arapés mécènes, aux souteneurs artistes mingi, il y a beaucoup de monaka, mais en même temps aux arapés tout le temps on a un conseil spirituel au prodigat bango. Est-ce que bon, c'est vrai que ce n'est plus d'actualité, mais lampe, geste le roi de la forêt c'est pour n'hériter Watanabe. Couper ça y est mouinda, le cola podium, le bossa fanatique. Ning balobeza nango mwinde za nango ezanga chargeur, ba charger nango mais hériter zoki mwinde sans chargeur, ce que kufi eza passé pour naé. Mais spirituellement, geste mon qui ondene. Oui, merci pour la question. Geste wana eza alloué. Ba musicien bazana makambo na bango ndenge babika makambo na bango. Mais si les plans spirituels ezali eloko moko na Filistaki héritier pe na Filistaki Werason ndeko alobaki wana ezali ndeko miel de son na teya ki ye pe na ba émission musona salaki na tuna ki ye miel de son yo bala to babala yo to bali to balisa na tuna ke trois questions obala babala yo to balisa lilo na mabala nyonso nga na zalaka nzonzi to pesa ka suba kolema te to ba mwinda pétrole te ba koma ko pesa ka ba mwinda chargeable. Déjà il a liboso fois ayeba na tango kala tango ba minda chargeable ezalaki te normalement où il fallait pesa hériter mwinda na pétrole mais tango papa pesi yo mwinda na pétrole mais yo moko fo bunda ko somba ka pétrole soki si ici les za lokola papa lagi si yo ko péché il y a total la ngona ndenge ya koloba mais si le plan spirituel azana eloko te eloko wana we rason ya salaki ezali approuver biso na face du monde successeur ya wenge musique maison mère eza héritier Watanabe successeur bango nyonso baza bana bango nyonso baza ba fils
vous avez la première fils, vous avez la dernière fils, mais votre successeur, il a hérité Watanabe. Papa kobota bana ndenge nyonso aboti bango mazaka na moko azalaka un peu spécial, un peu particulier. Prévenez que zana muntu musicien moko te wera gifle na kati orchestre lokola mwana nefi biologique kaka héritier. Yango apesi mwinda wana ezali succession. Apesi succession donc yé mieux de sofa yeba successeur na bango na wenge musique maison mère ezali héritier Watanabe. Héritier Watanabe azali successeur ya wenge musique maison mère mais bango nyonso baza ba héritier. Ba Lacoste, ba miel de son, ba Tade, bango nyonso baza ba héritier, bazo héritier wenge musique maison mère. Mais les successeurs mutu o soki papa zate à cause de décision que le pan ou teka mate to conseil de famille mutu a robima liboso eza successeur azala te fois ala mwana liboso to mwana suka ezala ka choix ya pa ya parent yango choix ya were tomber na héritier Watanabe pona ko yebisa eza successeur pe mwinde lingela kisa mutu angengela eza lokola moi nani ndeko na biso Joseph aza ko lota minda eza ko ngengela to ba étoile ezo ko ngengela bandeko ne bayoka kinini likunya yango esala ki bakende koteka ye bakende ko boma ye yango moni pe miel esali mutema pasi lokola moni ndoto ya héritier mwinda esako ngengela na yebisa ki miel de son biso na yo to uti bamboka katula kitanto katula ntimambi mutu papa no aponi yo ko ko contredire te tango solo bandengo wana c'est que ozo finga indirectement papa na yo déjà mwinda wana eza mwinda te héritier ko yako chana ndako na ye et pas héritier to yebi groupe électrogène monene zala kawana courant pese côté wana eza un peu stable bo acha mwinda ngwa akobomba yango kaka bongo mwinda yo pesa na libala mwasi na yo tuna na madame soki mwinda wana bachango wapi na ndako na bango basalela kango yo pe komi noko wana ko balisa mabala na famille ba minda oyo to ba mavunga oyo batu bayaka ko pesa difundo na mabebembe to salela oni to lalela kango to bomba kayango minda wana ezalaka sine tango bapesi yo mwinda na libala ingelo baite libala na we engengela bobota bana et lumière moi c'est ayana lumière parce que balobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur eza ba signe coutumière ingelo batike mwinda bapesa na libala o bapesa papa na biso na libala mbonga papa na nga akufa tango bala ki pe bapesa ke mwinda so mwinda ngo ekenda wapi ezalaka juste signe kaka coutumière. Ye mena zo tala ngona bozo ba nabite soki ndenge nini je meskine na retirer na yebite zo tala ngona misu nini. Mais mwinda yo papa Frank obala ki opesa ki mwinda te. Mais kako tuna na mama est-ce que mwinda wana no kwa zwa asali la kango nini? Alors mais malobano zo na intimo intimidation on dirait batunyo sa wongi musique maison ba héritier. Ba ko mo nti yende successeur bon ou bien zaka analyse zo sala to ezandenge nini. Bakoki ko banga yiti bakoki ko banga yiti depuis déjà fabriquer ça bien la jeune talent nouvelle génération je pense et puis bateau yo basimbi gloire ya wenge musique maison mère héritier za yemo côté y en a d'autres oh ba ça peut fierté ya makasi ya maison mère ezali pas faire rigola mais faire asala ki eloko to benga ka meme dia villa fils prodige o asenga ki bomengo papa akende donc faire ye muta simbi gloire makasi lelo papa Hervé na pesi mbote o to zalaka ne pe bien o pe mwana na biso pe anzila Congo na pesi na lingaka mingi ye muta sana gloire makasi ya wenge musique maison mère azana top de top wana muta akobo yango azate mais héritier wera na faire na héritier na wera bakabana ki vraiment na ba bon façon te et puis c'est ça là qui a kena e quartier la tête donc a changer papa. Te mazonga déjà. Non, nazo peso lycée. Aza pa yaya liboso. Azali fierté na bango. Mais successeur ezali héritier. Ba mise musu ba leki ba lobi pe Fere azali mwana ya wera te. Fere azali collègue ya wera po ba uta BCB wenge musika 4x4 tout terrain. Na bana nyonso tu wana mutu akobanga héritier azali te azali ndeko na bango. Mais bazala na respect mutuel. Na kati na bango wana mingi bazwa ko finga héritier mingi pe héritier asunga bango biso nyonso tomona. Ba video pezo sigile place héritier solo bakelo lokola ndeko Fabricas na pesa ye kombo. Ngamu tuna pesa ye kombo ya Fabricas. Fabricas abandaki carrière na bien po ba Fabricas ba ke kimina na ba science mindele o ezali amour. Ba yamado ba sali ba succès na ba Robino chana nuboye ezalaki amour.
tangu kaka papa wana ya mura kufi pou makambo nyonso pe ku ekufi mais balobi déjà maudit soit l'homme qui se confie à l'homme ngana solo ba makambo ya molimo est-ce que ça na preuve boy palpable ngana solo ba yozo tuninga sur les plans spirituels. Moi j'ai fait l'analyse spirituelle et c'est certifié ça solo ba kendaki na mura tangu papa ya matete ya mura kufi makambo nyonso pe ya fabrikas depuis wana pe za ya kokufa parce que ba chaki elikia na mutu yango tozo senga bango bazonga na bokoko na bango akobenga héritier jeune talenté parce que jeune héritier ayambaki na maison mère héritier mutu asimba micro liboso na ye héritier beti sal mythique ya liboso avant ye amoni mikili mususu avant ye héritier koti studio d'enregistrement avant ye siko tokoloba nini akobenga John Olo jeune talent po John Olo asala orchestre te yazana nzembe leki Fatuma Biteleta akobenga papa Petum Ndombe jeune talent po ya sala orchestre po ya sala orchestre pe avant papa Petum papa Ndombe papa Ndombe pe asala orchestre te akobenga papa Ndombe jeune talent orchestre ya papa Kiambugute zalaki kombone azana nzembo lokola kamata nzoto na ngata lingi azana nzembo lokola wana akobenga papa defe na biso papa na biso nani jeune talent okobenga mutu lokola tutu kaluji jeune talent oya sala dembolo mais sala orchestre te oya zana succès te asala orchestre mais ça vraiment na nini te akobenga jeune talent est-ce que oyebi ke ndeko na biso Alain Pela on appelle Simbota sana na mboka pour le moment asala orchestre afa fali orchestre Alain Pela ibima afa fali bien sûr afa fali asala F victime est-ce que fali génération donc génération A la kobenga fali so kobenga nani Alain Pela kobenga susu lelo fali jeune talent non ce sont les mots français ils ont ça la bango pasi balongo la mutema mabe basa la bomoko basa la ba featuring ndenga bongisi na lisu moko ezali lokola ndeko na ye déplique tala lelo déplique asala na teti di moko kitoko eza pas ce mona déplique ali kana télévision ko finga ba tokoloba maloba moko dépassé ba fabricants eloko sali bango basala ki boyena muntu na ye Robino mais basali lokola phase na naître pour bakutani mbala moko courant et sauter pour bakendaki na ba science ya mindele o ezali amour tango papa ona kufi lokola papa Kester alobaki banganga na bango basi bakufa yango moni pe makambo la bango nyonso esili faut baluka ba travailler bazonga na bokoko na biso ba soser musala na nzambe parce que lelo ti za wana papa Frank même oyebo ina pesa obiloko na pesa makambo obunda na bakole na zana kisa ko sala te bakobeta okaka na koye biso ndeko kene ye kola rikofi sala ba entraînement tango biso to ko sala biloko po bunda na bako na bakole ndenge moko pe musique ezo senga na no travail ezo senga osala ba effort osala ba mélodie ya malamu ba gamme ba notes ya malamu tango biso ko to ya to ko sambela to sali biloko nde évolution na musala no ya musique ekoya mais bato wana nyonso to ozomona wana ezali jalousie contre héritier tala lelo héritier ya kalana ya lelo ko mona différence ezali poste héritier aza ko yoka biso héritier aza mwana oyo azo yoka bakoko héritier ki mi demona ye nyonso to baki fo elongwa atika la mi ange lelo amoza biloko na bino héritier azoka biloko na biso te mais héritier azoka conseil na biso conseil spirituel conseil bokoko na ye ko yebise comment bakoko na biso babikaki depuis conseil héritier azwaki ba problème na ye oyo ya ba nini leka wana comment lelo à l'écoute ko héritier aza proche même ya ba pasteur to mona accident uto sala melaye mais to mona ki biso nyonso héritier akena église après église libonde héritier bimisi mwa mbongo $, apesi offrande ayebi action de grâce même bébé pas na biso na ba orphelin héritier et spenga rapé moi ça ki aloso apesaka mais yango te to ye poto sanjola ye toto kumisa ye boto solo ba o ezali réalité baluka babongisa na bandeko na ye baluka babongisa na bandeko na ye o ezali bandeko maison mère héritier azali jeune talent héritier azali doyen na bango nyonso payer mutu ayamba bango nyonso na kati ya maison mère héritier aza mutu ofu ba pesa respect mingi bango nde balonga na ba science o ya mindele balonga na biloko na bango bakisimba na mindele mais bazonga na bokoko na biso mpasi vo mona kinkulu zeto mona nzila Kongo kuna kaka ina lunia kusu kuna kaka na succès nyonso ezali kaka na bokoko na biso mais bango bakeko précéder na ba science ya mindele batika ko finga na plus mamba ba mise papa Frank na pona avec tous les respects soko tuni bango pe likambo ba weli izala raté okotika koyeba ngote yango na bibike kitantu ntima kiambi
Merci beaucoup. Naibike tu as besoin de temps en temps pour na sujet nous sur le melabiso où ils ont très spirituel où ils ont très na spiritualité. Donc tu vas nous ça l'appel là parce que tout le monde qui connaît ça ces alliés mais belozo lo ba vraiment ils ont abo mutu ya mingi pour na biso ba tous robika na c'est mutu za africain c'est très important tout ça avec pour na beaucoup pour na biso. Nous sommes à la fin pour na mkolelo na bike prochainement tu ozongela yo. Peut-être qu'un week-end, tu as besoin pour passer d'actualité au stade bien. Mais pour terminer, est-ce qu'il y a un message important pour ce moment? Oui, message ka ezali to yaki awa déjà ko senga déjà bolimbisi de bandeko peut-être isika to lobi mabe to senga bino bolimbisi isika to lobi bien to komela biso na numéro na biso to PC plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 yo mutu oluzana problème ya maladie oyo okokende l'hôpital kende komela kisi obotaka te ba trompe ezali bien moi si akima yo mobale okima yo olingo sa bolingo na yo ozana mwana beta ka ballon bana basokota ba prison bazomela ba bombe ozoluka oyo tali succès ozoluka oyo ezali lobiko to ozana problème puissance sexuelle benga biso na plus 243 81 54 51 313 moi si akima yo mobile akima yo ozana problème ya banoma ka yote ba futa ka yote obengi biso yo muto ozoluka porte-monnaie magique to lobibo so ba porte-monnaie magique te mais bozo oyo ezali nkuta zo waka konda ngaleko akoto saki ya mutaliboma ezanga ke lokote oyo babenga ka porte-monnaie du bonheur bobengi biso nkodi ya bosomba na mbongo te mais bobenga biso yo sana posa nkodi ya na bino ya famille partout dans le monde entier benga biso na plus 243 81 54 51 313 ba question oyo lelo papa Frank azui temps ya kotuna biso te bo hésiter te bobenga biso na numéro to PC bino pona bandeko na biso ya ba côté ya musique nazalaka na bino ngai nazali moto ya moto te nazalaka moto ya raison place na mona ka raison nde to yaka ko sala analyse et sika wapi papa Frank atuni biso ba makambo eza ko leka soki ya kijene talent soki ya nini wana ezali makambo nde mon français zo sala bato pasi engelo bateke soko sali carrière solo nde yo wana okomi ancien donc John Olo asala orchestre te mais John Olo asala nzembo ya Fatuma Bileta o ezali ti lelo bato bayoka kango soto yoki yango to sepelaka mais azalaki na orchestre avant te donc to pesi concert bino bandeko nyonso bisika to wapi to lobi ete to lobi mabe limbisa biso bisika wapi to lobi ba malamu botindela biso pe ba félicitations to ba bravo et ça la rapé bien moi ba encouragement bo komela biso ba question nyonso o etali spirituel o papa Frank na mkola lelo atuni ngaite na kanyo za nango partout za na monde entier ozoka mukanda te wana problème maladie ozana souci nyonso ozana yango mwasa kima o mobile kima o lukaka chance partout olinyo bwana no babeta ballon benga biso vutuka munaki nkulu zeto bika nzambe apungutulendo kalubambu kila kalukeba ebika nzambe apungutulendo katala sisikiani e kalu sakumuna beto twetisadila mona nkisi kya mundeleko mumamonso twetisala beto twetisadila mona ntie mungwa yemaza yoyo tata Simon Kimbango kya sadila ebeto pebana ya twetisadila kaka kipamvita kaka bakaka babonso bisimbi bantoto bisimbi biamaza yau twetisadila biso to sala kana makilate to senga ka batu te to salela kanzete mai lokola bakoko na biso basalelaki kaka bengu e bisimbi za zonso yau twetisadila donc yonde kozana problème ozana souci to question to suggestion benga biso na plus 243 81 51 54 50 plus 243 81 54 51 313 tika nzambe ya bakoko azala na bino yenge mumakanda izindinga za zonsono matondo munakumba tata Simon Kimbangu ingeta. Merci beaucoup. Tout appelle Mfumu Kimbondo. Oui, tomeleza. Azana. Bafumu Kimbondo bazaka ka badesanda ya Mfumu Kimbangu bato bazanda kapenzela ya Mfumu. Yendo avanda na kitu après yo wana Mfumu Kimbondo. Mfumu Kimbondo oyo siko ya lelo ya jeune azali réincarnation. Na lukaka na yebisa ye. Azali réincarnation. Mais loko zo sala réincarnation na ye esalemate ezali temps perdu à l'étranger. Debalobaka un billet en étranger compte double. Donc on est faux azongi sa sikoyo siège na ye awa. Azala plus awa alia mingi wando ke hamburger. Pour qu'il Mfumu Kimbondo ebima. Ah oui, concernant azomela mingi mai ya mundele ole fois mela mai ya nzadia Congo. Alors au mona nzadia Congo ozongwa.
azo melama ya mundele au minéral fois melama ya fleuve na biso maya mboka na yepo kimbondo bazaki bato basalela ki na kati ya mboka bareni yaki na kati ya mboka ko voyage biso pe nous tokenda France tokenda Paris tokenda pa conférence mais siège ezalaka awa yebi kenga kino lelo siège ezaka na Kolongo na tokaka kuna batako nazaka kawana mais na yaka pe Kinshasa donc il faut mukimbondo conseil toko pesa ye azongisa tango ko yamba ye yebisa ye ngunza de kesa lobi azongisa structure awa azwandaku awa mama kuna uzokanga ye mingi kokanga papa mingi te tikele temps asala musala tango ndimaki attaque artiste ndima ye pe na ba campus ne nyonso akosala ne pe eloko te makambo pe ya Batazar était ibato bon pe ça échange merci allez c'est la fin merci beaucoup Fumu Matondo ingeta to ici en tout cas merci beaucoup na avec Bosepe une émission partout où vous êtes. Il a donné ses coordonnées, donc vous contacter en privé. Ceux qui posent, je vais vous passer son numéro sans problème. Et merci beaucoup à vous. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle. J'insiste, composée que de jeunes. Merveille Mampouya, les soldats, étaient là à la commande, assistés par le plus jeune de tous, Obed Toko. Quant à moi, je vous dis au revoir et à tout de suite avec d'autres invités. Qui a dit que Bandule kozonga te chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ntule na niveau ya 2 fois te boyebake bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele suka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo eko banda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka ceux qui aimaient la silesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepeli sabino na bandule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy les Secs, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Eye, Ninyango Eye, Bafeta Kakaka 25 ans d'anniversaire, 25 ans depuis église, Sycomore de vie et Banda, Sycomore de vie, Oyo et Kambamaka et Paya Mosali Nanzambe, Maman prophétesse Kimbangu Sans Liliana, Bango Bazali Kofete, 25 ans depuis l'Otomo et Banda, date Yangoyo, samedi 14 décembre 2024, Nangonga à 14h, na salle Bernicia, Oyo et Zwami, na Rompwe Kimpwanza, na commune ya Kasavubu, Bo Bengami Koya et Bele, Pambate, Boko Pambolaman. Le 14 décembre, jamais na rata. Le 14 décembre, jamais na zanga. Bisoba na Sycomore de vie na Paris, tu invité Bino, Boya le 14 décembre na 14h na dédicace. Boya et Belé le 14 décembre na 14h. Ba mama ba jeune tolobi boy. Le 14 décembre, toko raté yango te. Louvounou. Yokatem, le secret de Dieu au Congo. Où étais-tu quand je fondais la terre? Pour la louange na adoration, Tokozana frère, Moïse Matuta, sœur, Enis Manyanga, pe femme Tamar, et Koyinde Nandenge à Kosakanate, Nangonga na 14h. Si jamabota totiki na noue, totomboli Yesue. Si jamabala totiki na noue, totomboli Yesue. Sycomore de vie, 25 ans, bon anniversaire, Mosako licence Kimbangu Liliana, Longonia, Nandenge au Bateli Lotomo. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende.
X-Bass Marandura